Mbote Mopanzi Sango Ndeko Kabuya, le coordonnateur de la résistance Tchangou, Hervé Matata. Merci, mon coordonnateur Hervé Matata. 37 ans de lutte, 37 ans de lutte, il y a plus de PSO et au peuple congolais, il y a qui ceux qui ont vu qui m'ont conduit. Le peuple a collé à bien, le peuple a posé comme le terrain de l'eau au peuple a vu tout le monde a et puis Toyoki, ma maman a osé, à Kababa va coller la maman m'a espèce de Kababa Bezaraka, à Boté Loundi, voilà, bah, il dit que ça la chambre froide de la maman Mars. 37 ans au peuple a été qui de PSO qui a su pouvoir peuple a posé comme dans la maman Mars. Par contre, ça veut dire qu'il faut faire une politique de Koloba, la lutte de Barana, la entre maman Mars, à l'une pour ça, la première pour la Loundi, à Kababa, à ta chambre froide qui sera à la maman. Ndeko, merci pour la motuna na yo. D'abord, lelo bazali ko kunda bandeko na biso oyo bakufaki na bombardement. Oyo terre azoye banate ya bato azo centré accusé. C'est-à-dire ozo ka gouvernement zo funda M23 fundi gouvernement, Rwanda fundi FDLR, a fundi sous gouvernement. Lelo boye résultat malamu ozoye banate. To sengi to exiger enquête et salama pour la hauteur la définie et puis subir rigueur de la loi. Tous les monde de Chilombo atteint gouvernement Patrick Mouyaya oh nani oh ya Fabrice Puela banani tout bakeyikuna na Goma bango ba sepel na bango bazala ba ministre ya kokena ba kunde bembe bakeye ko sala na cimetière basali cimetière bazope sango soki Génécoste pour na bango création cimetière eza esengo pour babanda ko kundaka bato bango bazobomisaka na bitumba oyo bayela biso entre bango na M23 na Kagame na kati ya mboka na biso eza pasi ndeko na ngai. Maman Marthe tope famille ya Tshisekedi, moi je comprends pas. Maman Marthe a comme le rôle la vice-présidente de la République. Hein? Maman est présidente de la République. Na hiérarchie à Mboka. Ça n'a fonctionné. Ça n'a fonctionné. Mais ça non apparent. Ça faut vendre kimia na kati ya maison civile à chef de l'État. Mais comment qu'on maltraite les Congolais? Bitumba nyonso zo bunda manamboko yo akomba Maman Marthe na kati. Maman Marthe a luka makambona kabund. Soki kabunda na boloko eza pona Maman Marthe akenda botola bakare minye baye kozonga wakabundu pe moto akanda toboli bapine rankine banda wana. Maman Marthe atiki wana te soki nanga lelo azali na zamba akende ko sima manduki kona c'est Maman Marthe na famille na Christian Tshisekedi bakei bayokani na nanga bapesa ye richesse na ye ndenge Kabila ka bango pouvoir na 2018 ayibi pouvoir à Martin Fayulu apesi bango récompense carré minier. Balie comme un boy, babotoli na lokoso ya mbongo nanga yo wana akoti zamba ba Congolais ba kokufa. Lelo boye wenze akabamba wana. Mama Marthe avandi na Etienne Tshisekedi banda kala. Avandi na Kinshasa wenze wana izalaki. Aki ko mona yango. Aki ko tambola na. Parfois sala pe wenze alesa Tshisekedi na biloko euta na wenze wana. Lelo boye lokola bokomi na puissance bokomi ba tout puissant bokomi bonyokola ba peuple congolais si manango boko sabatuke on a été voté par la population congolaise 73%. C'est grave. Lokoso ya mbongo ya ndenge nini boye famille Tshisekedi lingi gagner kaka mbongo rapidement ba kokana ka famille Kabila eza lokola compétition. Bango bani ba koma na mbongo batanga maloko ba famille Rockefeller batanga maloko ba famille ya minene ba yeba na kati ya mboka oyo na monde oyo hein ba koma maloko ba liko Dangote ndeko nanga mbongo mama so sala ngona mikolo tikali nango wana est-ce que kolia yango okosisa yango pona nini motema mabebo oteka wenze kolesa mabote ebele oza mama baningano basi mutu batekaka na wenze wana lelo misale ezalaka te na kati ya Congo misale ezali te bawenze babiteke ya bamama nde ekolesa mabota boyebi soki bobomi wenze na kombele mabota ebomi ekufi nzala
Moi, non, tu sais que a créé compagnie pour Batata, va laisser ma botte à la bango, ma maman va tirer à côté. Tout ça là-bas, tout quoi. Donc, maman Marthe, un jour viendra, ton fils, moi, nana yo, a rolongwana pouvoir, Bogo Samba. Olanda, ovandi na sphinx de limité mikolo ebele, mais comportement dans son côté. Na moni ke moto mabe na kata ya libota ya foyer ti sekele zalaki yo mama. D'abord on considère moi en hôtel, de deux aux autres décision, il y a hein boza trop mercantile pourquoi? Bolingi mbongo. Bolingi batoté. Mwende bo bomi combat ya papa Etienne Tshisekedi. Mwende bo enterré combo ya Tshisekedi. Mwende bo horrifié combo ya Tshisekedi. Na kata mboka oyo. Disparition ya dynastie na bino na kombo na bino ekoleka kaka bongo. Au propre ekolanda bino. Soni ekolanda bino. Parce que bato ebele bakufaka na litio to bunda. O bolo baka 37 bo bunda ngo bino moko te. Bato ebele bakufa ba na sia mabele ba kolele. Bino boko mona bolamu te. Boko mona bolamu te. Ndeko nanga na kei makambo est ndeko na koleka ngo boye te nazali patriote. Mboka na ngai ezali kopela moto lelo boye la partie la plus importante de la République Nabiso en termes de minéraux. Rouba est la capitale, il y a coltan, il y a monde entier, la fierté du Congo. Aujourd'hui là, on a beaucoup M23. Pillage systématique, il y a des minéraux et ils ont des Rwanda. Est-ce que vous avez des matières à minéraux? Hein? Et ça, c'est des ressources non renouvelables. Monsieur est renouvelable et monsieur est non renouvelable. Eh bien, bako piller, bako toka coltan, bako kenango. Sous silence du gouvernement. Bango ba vandia bako ele ba poste. Bako bundela ba poste. Bana mboka bako kachwa, bako kufa. Ndeko nanga bitumba oyo eko bundama na Congo. Ezali Tshisekedi aluki yango me tango aluki akokosisa ngo te atikali kidiba. Makambo elekeli ye. Makambo lekeli ndeko na ngai. Olandi ndeko na biso Charles Onana aza africain, pan-africain. A congolais te. Mais akoloba makambo grave pour na Congo. Complot zo sala en Angleterre ti lombo akolala kidibao. Ba ko tinda bataillon ya ba soda ba bunda na Afghanistan. Bazo kosa batoke. Bazali ba immigré. Ba ko tshabo na Rwanda. Quel est oyo espace ni Rwanda za nango? Si ce n'est pas le Congo. On envisage Yako Bundisa Congo lokola Israël ako bundana na Gaza. Tozo risqué mboke comme mabanga le roi Gaza. Et tozo risqué bitumbe de partout, on n'aura pas la maîtrise de comment kokanga imora fléau wana hémorragie wana. Ende konangai. Banglais bango wana parlement anglais d'accord. Parlement rwandais d'accord. Bazali koya na Rwanda. Bataillon ba soldats o ba bunda na Afghanistan. Ba bunda pe na Irak, ba soutenir ba américain. Bango la bazali koya na Rwanda. L'objectif c'est de balkaniser la RDC. Tshisekedi ala lipongi. La France que Tshisekedi a donné l'importance à Okende Kuna. La France. Landa makambo oyo français ba lobela biso Congo. Est-ce que biso to reçoit France comme ami, pays ami? Et Bandi Chirac, alors la guerre de la RDC a vu les jours sous ma barbe. Chirac à l'Obayam. Tout ça, c'est battu, tu as dit, tu as une information. Tu as une histoire. Sarkozy a eu en 2010. Alors, le Congo peut faire la richesse na Rwanda. Na principe, l'Obango, tu as dit. Mais tu sais que tu as 2 millions de dollars. A kamati Molongo Ngulupa. Il y a famille Bota, Semeki, Bana, Koko. Na gouvernement nyo saki na mona France. Et le ko boti le côté. Tika ça soit benga itinérant. Tika ça soit benga itinérant. Akei Brazawa, ça soit ebissé mais mon fils, tu voyages beaucoup, tu voyages vraiment beaucoup. Et il dépêche à ko la sonité, abimi si bato na balabala, ba ki ambassade à Brazawa wo. Oh longola maloba wana, longola maloba. Mais la pratique, oh tu sais que ça là, et ça itinérance.
Oh, azo salaka wana, makambo azo sala wana tout. Ce n'est pas normal, ndeko na ngai. Voilà comment notre pays est sacrifié. Les lobos somiki vous n'avez pas na maboko ba M23. Bamboka na biso, Rwindi, Ruchuru, ouais comme base ya M23. Les lobos na maboko ba M23. Et nang azo formé ba policier, azo formé ba soldat, na mboka na biso sans être inquiété ndeko na ngai. C'est grave, zo pesa passe na motema. Toka souci na makasi. Les lobos ye yango wana Tshisekedi akotamna pendant que Tshisekedi a sa distraction Kagame a commis qu'on sélectionner ba pays fort Afrique a commis qu'on tamna mboka na mais Tshisekedi a voyagé na bulu yeke Kagame a uti kozala na Burkina Faso Kagame a uti kozala na Sénégal Kagame lelo za na Mali mais Tshisekedi a sala ni to somi manduki to bengi comment ça s'appelle former ba soda na Israël. Ce n'est pas normal de konanga. Awa bango ba vandi na Kinshasa wa ba vandi de kaka ba poste. Union sacrée mwangani et panzani. Likolo ya lokoso. D'abord il faut mwanga na po élection wana moto aganya ki yango azali ezalité. Ba kabola ki ba poste ba machine nde pona ki bato. Ya ki élection peuple moto vota ki te. Ya ki élection ya machine. Machine nde bimisa ki bango. Tshisekedi a commencé à promettre oh na kopesa yo ministère Kingani na kopesa yo poste Kingani na parlement na kopesa yo boy ndeko nanga baya kokabolezalité lelo boy bato IDPS ba kolala majorité wana moto ako commander yango lelo boy za kamere Tshisekedi azo kokangote oki 288 députés ba boy ticket union sacrée ba boy yango le pays est freiné banda bazui pouvoir Banda bazui pouvoir, tena moya lelo ndeko nanga. Aucune institution est vendue. Pays ezo tepa. Pays ezo tepa. Lokolo na mai. Bato bana sosio bomsamboka. Le peuple souffre. Peuple azo nyo kwama. Institution mboka ezalité. Maele suki Tshisekedi. Ndeko nanga. Baye babimisi ticket. Pour mon abato ba lokoso ya ba membre de famille na bango ba che kamere muta Nord Kivu mwana baati ba yeko chaye lisu muta pardon Sud Kivu kamere Sud Kivu moto abatiana muta Sud Kivu mwana baati balobeli baati hapa yoki soda ngumi mukila zongi sima bemba ke lokota ndeko na mwasi olalambela fufu alambela mobali ne fufu Logo la politique ya Congo ezo futa. Ayeko pesa shida Caroline Bemba akotise na kata ya masolo. Ba ko yo karate. Union sacrée lié et yo karemi misabaka ba candidat normal. Ba sala po peuple kende le mususu tango mususu po ba biso to espérer na ngote. Tango mususu ba longola tamwa mayanzi ya mike na mboka. Bazo ko kate. Eloko ekufi. Mboka ekufi. Babomi mboka. Moibi ya mbongo mikolo nyonso baoyiba mbongo ata soso alembaka kododa nguba bango bakolemba te koyiba ma million na ba million mikolo nyonso semaine eleka te ezala te papa balobi na biso parti pour le progrès social motaza ayaka mpona progrès ayibaka mbongo ya mboka oye po oyiba mboka ozo progresser mboka to ozo zindisa mboka na kati ya libulu. Ce n'est pas normal. L'IDP sans vision va perdre. Kabouya lokoso ya mbongo. Azui mbongo wapa soma ba mituka pesa ba député. Azui yango wapa. Akoma ko sala kopa 10%. Okomi ministre so salaire no chaque mois 10% na ye. Okoma député 10% na ye. Okoma gouverneur 10% na ye. Okoma nani 10% na ye. Azozo ba illettré. Azo komisa bango ba konzi ya mboko. Et vous attendez à des résultats positifs. C'est grave. C'est inconcevable. Et ça la matin. Namboka ni au salam. Moto ayebi ne lokote au commissaire mokonzi amboka pose la résultat positif. Ndeko na ngeza passe. Régime est compétent. Ndeko eloko to ko ebisa bango boye bakeba. Baba ndiko simba esika bato lingi ba simba te. To ali ya ko pela moto. To ali ya wa miteme ya likolo. Soki balingi Tshisekedi kabuya yokanga. Soko lingi Tshisekedi ya simba sengle na maboko torsini ya kima mboka oyo. Te
Yaka na loyenge a changer constitution. Quelle diaspora au bino bokenda ko sangisa bango? Diaspora ni. C'est la diaspora kassayen. Diaspora kassayen bazo la maputa kutu. Diaspora ya nzala ya mikate. Bazo la maputa. Liputo zo la liputo yo muta poto diaspora. Na $100 bozo wele lango. Ndeko nanga. Botika oteka mboka, botika sodi na mboka ko. Botika pesa mboka pa. Nous sommes ici à Kinshasa. Bino kuna ba poto boliaka ba mbala ba nintu mobo. Ça c'est la distraction. Boli botika ba mboka na loyenge, boka ba mboka na loyenge pour nani? Toi na kanda. Makambo ko changer constitution bolota yango te. Bolongo na mutu na bino. Ezali bombo e ko faire sauter Tshisekedi. O boluka wana. Eko simba te. Bokamata, boya, biloko to boya kana Kabila. On a voulu les changements. Il y aura ça la réélection pour l'année. Pour tout le changement. Si vous changement, on a dit que Kabila ou après changement ya. Boyibi pouvoir à Moyibi, bozongeli makambo a salité, makambo a nkele ya manzanza. O Kabila sala na mbuka. Bozongeli yango, plus pire encore. Moi qui vous parle, j'ai fait la prison de Makala le 19 janvier 2015. Nazolo banabino, naebi pas si eloko bolingo salawana, ya ko changer constitution. Ndeko, ola lio la muki, toi ne bandeli ya mandat. Mandat na yo ibaki. Toi ne bandeli ya mandat. Même pas gouvernement Vandi. Vous envisagez le 3e mandat, modifier la constitution. Ça c'est quelle idée ça? Donc bino boyaki pour s'éterniser dans le pouvoir et simba te papa. Constitution d'ambition ne pose pas problème. Est-ce que constitution vous devez empêcher bino bon ça salaire à bateau? Est-ce que constitution vous devez empêcher bino bon kamata bolonga M23? Est-ce que constitution vous devez autoriser bino bon mbongo mboka? Est-ce que constitution vous devez autoriser bon kata courant bon mama bon ma peuple nzala? Est-ce que constitution vous devez empêcher bino? Et zo empêcher bino bon historique développement na kata mboka? Est-ce que la constitution vous empêcher bino pour mettre en place la situation en Mboka? Ndekonanga, ce n'est pas normal. Bozolo bakeo ba retard otozo représente pour la constitution le kuta. Kabila a sali premier gouvernement na mandat na constitution oh 34 jours. Allez-y vérifier. 34 jours gouvernement Vandi papa makambe bandi. Na 2011 akamati a sali yango na 2 mois gouvernement Vandi. Sigo bino, auto combien 40e mois. Boza na volonté te. Boza na volonté ko bongisa mboko te pe boza ki préparer te. Oya ko meka ko simba constitution ko mona bolumbu ya nkoba. O mona na ba bébé ba ngulu ba na bala. Ba jete. Boningi boya na ba je ya ko kamata ko komisa mandat ya président de la République na 7 ans. Mandat éternel. Kolongwa wana kokamata kolongola élection en suffrage universel direct. N'enge peuple a voté à président de la République. Encore que ba député to voté ba nomaka ba député ba pesa ba nomaka na machine. Ba député na ba nomaka na machine ba ke ne ko voter président. Et ko sala maté. Et ko simbate. Bolingi lisusu bolongola Congo na état unitaire décentralisé. Bo comme ça Congo na état fédéral. Pour balkaniser mboka. Et ko simbate. Bolingi o supprimer Sénat. Bolingi o supprimer élection législative provinciale. Bolingi lisusu bo supprimer poste premier ministre. Nakati mboko. Eko simbate. Eko simbate papa. Oyo akomeka ko. D'ailleurs, boyoki bande ko nga catholique. Na betele bino longo na bisika bozali. Bangonga ezongi. Éveil à conscience collective. Bisonio so lokola moto moko. Tata cardinal. Kobangelo côté. Peuple congolais nyonso ala simana yo. Oya ko meke loko kaka pa mokolo wana ezali duso Tshisekedi okima mboka o. Vous badinez avec les gens. Tala ba militaire nde bazoko. Ngana moni militaire azolia biloko. Azo sala vidéo azolia biloko. Biloko lokwa bisanza. Ah, on a kata Kinshasa pité kaza la télé c'est nzoto comme le roi Ndundu. Mbongo mboka neso na choko na ye. Awo telisa nzoto. Ministre intérieur.
défense ben bakangi munoko cardinal ayebisi bango ba wazalendo bazali ba groupe rebelle baboyi lelo ben balobi nini ordonné bango basani ba déposer ba arme ba nos formation militaire bazongi na maloba ya cardinal na mbongo te bazongi na maloba cardinal na mbongo te ndeko nanga bakokosa peuple na nini IDPS toyebi ke bino tango biso to votaka to na par la voie référendaire tango to votaka nani constitution oyo oui ou non bino boboyaka bokosaka batuke mibali na mibali bakobalana basi na basi bakobalana boyebi pas sa constitution te boboyaka na Sun City ti to yao soki boninga bosala nko botia mboka alambo bokomona biso nanga wana Tshisekedi akosala eloko te eza complicité Tshisekedi akosala eloko moko te est-ce que ozomona gouvernement est-ce que basoda bazobunda est-ce que ozomona ngo repli stratégique ti bakozonga na kati ya Kinshasa lelo na tongo mobondo atomboki na Bagata abomi bato abomi médecin oyo azali directeur ya zone wana ya Bagata abomi ye soki infirmier principal ya Bagata abomi ye mobondo akangi batumbi bandako ya bato lelo sous l'impuissance awa kokene musika te awa lisusu wana nini awa na kwa mutu awa na plateau de Bateke l'insécurité partout tokei na Ituri Beni ADF kuna azosala rage na Congo central awa koloba te Luozi ndeko na ngai na kati ya mboka awa kuluna ya kokosana te bakamati batie soki basoda pantere noa bakuluna mpe lisusu bakomi kokanga bato innocent moto avanda liboso ya porte te azwa ata mopepe te est-ce que 19h eza heure tardive 19h loso moto akangi suki aza kuluna atoboli litoi akuluna aza kuluna ndeko na ngai balingi kokolabore te confusion na babourgmestre na basoda bazokolabore te confusion totale tala mboka nde ekomi mboka ebebi sans repère mboka etikali alambo mboso na baati balie mbongo ya exercice parlementaire ya 2021 ti 2023 $1 milliard 600 000 bali yango oh tosombi ba bis quaster 12 bis quaster tosombi 12 bis quaster eliaki biso 90 et quelques millions 12 bis quaster 90 et quelques millions et mboso yo wana akoli mais azolinga zonga kaka mboso azonga kaka donc nga kufa na pouvoir mboso boko futa bandeko nanga pasi na motema makasi tokoka souci mawa bongo mona pite nani yo ona Nicolas Kazadi akomi ko imposer justice ayibi mbongo ya mboka a imposer justice mukola roya akomi ko poser na imposer muko era roya et vous parlez de la justice moyibi akomi ko imposer yo iba mbongo soki ba roya kangolo manu militarité mais ye ayibi mbongo bakamati akomi ko imposer na roya lobby na 12 tete na belaki mwana belaki nga pota libumu na roya samedi o tete mwana nga mino esaki passe na roya boy akomi ko poussa ba justice ça c'est normal ça yango wana bandeko na ngai ya diaspora poko kabiso awa na Kinshasa makambo yindi bangonge bandi déjà le 20 mai bangonge beta ma Kinshasa Congo mobimba bangonga onanama Tshisekedi akokana lisute asuki mayele pouvoir alukaki yango wana alukaka kokamba lelo akamba akokate charge elekeli moto eleki moto akokate asimbawa mabe azonga mabe vous voyagez avec la famille au bengo diplomatie bakendaka bongo mulongo ngulu palokola bameme bakendaka bongo bana mboka esika bozwami bolalisa misu te boyebake mboka se moko Congo ya biso il faut tosanga lokola moko
Muluba, Mukongo, Mungala, Mushwaili, biso nyonso eloko moko. Kongo ekolo moko, to bunila mboka na biso. Soki ndeko na sali mabe asumi na bilamba. Soki boy kondima kazali na niyaina nzoto. Oede ete. Il faut ndima na nozali na niyaina nzoto. Osokoli emai, simanango a changé lamba, a songi na lignée ya bato. Ndeko Kongo eza ya biso nyonso tout, to se séparer te. Et si ka bozwa mi bandeko. Bolandaka maputa te. Nga nzambe na ngai. Biso ba Hervé Matata na kata Kinshasa. Bazoya na bambongo tozoboya. Tozoboya pona intérêt ya mboka. Bazoya ko na ba corruption bazoluka biso. Tozoboya pona intérêt ya mboka. Mais bino na poto muto liaka mbala, bolia ba crème, ba nyonso tout au salaire na yo, ozwaka yango arrière zalaka te, nyonso tout miteka kaka pamba likwali puta. C'est grave. Ba diaspora ya Mali botande ba salaka pona mboka na bon. Si boyo au Sénégal, mouvement salamaki, botu na ba diaspora na bozo expérience pa na bango, bozo expérience pa ba Guinée, bozo expérience pa ba Burkinabé, bozo expérience ba diaspora mususu. Diaspora mo bo embrasser musique. Bon, kamba diaspora le wana ki musicien. Ok, mboke zokende. Voilà esika bozwami mbote na président Eli Martin Fayulu Nzamba batelo apeso makasi les sous aigle national et siko ozali obundina su mboka makasi olongisa biso Congo to longolongo na prise en otage ya bato o bazonyokola yango ba yebiti na ngote mbote na secrétaire général de Voski to reçoit bozwami les coachs tous allés ensemble to bunda combat to kolonga. Merci.